Yenge, bampangisa me, mbote bandeko na ngai, lo sako na bandeko na ngai, esika bongo bozwami. Ya solo bongo pena toye kotangela bino kaka mukanda na biso ya les saboteurs de l'authenticité. Ya solo bongo pena to komi na mulongo ya suka na yango wana esengeli na biso tomilakisa epai na bino po ete boyeba ngai nazali nani oyo nazali kotangela bino mukanda oyo. Mwana nkumbu ame zikoti mayuma ngudi ame vuilu muluvula la bwende sedi ame vuilu muluvula la kindamba idi na mono imwe bwende kindamba bamute bayaya yenge keno yenge diaka yenge mutatu kiamase ya solo bongo pena ngai oyo natemi liboso na bino nkombo na ngai zikoti mayuma tembo dia mwanda mama na ngai azwa miso bongo pena na etuka ya bwende tata na ngai azwa miso bongo na etuka ya kindamba yango na ngai nazali bwende kindamba. Ya solo bandeko mbaleleki tosukaki na mukanda na biso esika wapi bakomeli biso la mission du peuple Congo. Ya solo bongo totangaki ti esika balobaki na biso olimbise sengeli na ngala lata maneti mpona zo kokosote na maye nazali kotanga. Tosukaki bongo solo bongo pena na mulongo na émission du peuple Congo na mulongo na biso ya Nkama moko na motoba esika totangaki au temps prévu par le Seigneur lorsque l'étoile de la promesse viendra du Congo yango ya otangela bino makaba makaba ezali solo bongo benza na kapu oyo ya zomi ya nkama moko zomi na mitano esika totangaki molongo ekomami na molongo ya zomi na moko ti na zomi na motoba pe yango totangela bino la religion universelle. Il y a un seul Dieu suprême et une religion universelle au ciel. Lorsque cette religion universelle descend de la terre, elle vient prendre plusieurs formes différentes, adaptées à la mentalité et à la culture spécifique des différents peuples de la planète. Boni bandeko ya solo bongo pena tosukaki wana kasi bandeko na ngai esenge na ngai natela bino moyimbo oyo ezokoyembela biso kumbwame bundu dia Kongo. Esika wapi na koloba mpona nini natie nzembo oyo matondo. Kikole kukongo ya mwenikyo ila ya monoka kizole leko idina ya kela mane mumbane kanda ya Kongo vita kukongo ya mwenikyo ila ya monoka kizole leko idina ya kela mane mumbane umana vita kukongo oya solomo pena bandeko ya motina to tatamana koyoka nzembo oyo esengeli na nga na tanga moke nsima na komeka kolimbola moke nsima tokozongisa nzembo oyo susu toyebisa bino mpona nini totie nzembo oyo kumbwame bundu dia Kongo. Ngai nazali bundu dia Kongo matondo totanga donc na yauta otanga na bandeli donc na longo ya mitano esika balobi na biso la religion universelle kapukia tano. Il y a un seul Dieu suprême et une religion universelle au ciel. Lorsque cette religion universelle descend sur la terre, elle vient prendre plusieurs formes différentes, adaptées à la mentalité, à la culture spécifique de différents peuples de la planète Terre. Car chaque race a sa mentalité spécifique authentique. Mulongo liboso kapukentete, le Bukongo, autrement dit Nzila Congo, la voix Congo et la religion universelle adaptée à la mentalité de la race noire mondiale. Isika wapi na telebe muke po naloba susu makambo ezali na nzembo oyo balobi ete kombo na ngai
Bundu dia Congo. Bundu dia Congo, kombo na ngai Bundu dia Congo. Toyo kango susu na limbola muke pongo tosilisa matondo. Bundu dia Congo, umane Bundu dia Congo. Kinkole tu Congo ya mwenikyo, ila ya mama katiza. Ya solo bandeko, balobi awa kinkole kia Congo ya mwenikyo. Idina ya tela mene muvuluza kanda dia Congo. Ya solo bongo pena na moni kiboumbu na mabele ya Congo ya mwanga na telemi pona ko bikisa bana kanda dia Congo. Kanda dia Congo eli koloba ba yindo nyonso na mokili. Parce que na Congo po batu mususu bazo comprendre te bamususu bazela biso o ba bena Congo ezali place nyonso tu ba Congo baza place nyonso batu mwindo baza c'est faux et archi faux. Bato wana bazokena molongo wana bazali ba sentimentaliste. Ba bena Congo ezali bana oyo baza na clan Nsaku Mpanzu Nzinga. Soki boza su na clan wana te eli koloba ke boza lisu ba bena Congo. Te tobo ozandakisa ya bandeko na so na Afrique du Sud ba KwaZulu ya solo mo pena bazali ba tuka Congo. Mais bazali kasi bazali susu ba bena Congo te parce que ba bungisa ke baza bana Nsaku Mpanzu Nzinga. Yango bandeko na biso oyo bazali ko ke bazali ba bena Congo oyo pa nyonso moyindo aza bantu nyonso aza bena Congo, c'est faux et archi faux. Wana ezali ko kenda manière moko ni académique ozo ko kenda na vilu ozo ko zoka makambo wana donc ozi mwa malongi miko kanisi yo moko na mutu na yo cerveau na yo olobi ke ba bena Congo bazali partout, c'est faux et archi faux. Donc ezali batu oyo bazo ko mema batu na nzela ya bobungi o bazo ko bebisa culture. Vraiment il y a un peuple bena Congo ezali bana o baza na 3 tribus Nsaku Mpanzu Nzinga bango ba bena Congo ezana batu mususu pe bazalaki ba bena Congo kasi bakendaka na Équateur bake kuna babunga na bango bazali susu ba bena Congo te parce que bayebi te ke baza na clan Nsaku Mpanzu Nzinga bakoma na bango batu ya clan ya kote kuna. Donc baza ba bena Congo te oyo bazonga bazalaki mususu bazali baza bana ba Congo ba botama na Équateur ya solo bango batata na bango bakufa kuna na Équateur mingi o bakendaka na Kinkole toyoka su Kinkole awa o bakendaka na Kinkole na Équateur na Katanga na pa ya mboka batetela kuna na o batikalaka na mboka batetela kuna mingi ya solo bakenda Kisangani bazalaka ebele kuna kasi ba tata na biso mususu babotaka na basi ya kuna bana kasi ba tata na biso ba Congo o bazalaka mayele balobaki ke bana epa bangala bazalaka bana ya tata bazalaka bana mama te bazongisaka bana na bango babike biso bakangi biso toza na Kinkole donc na Buumbu bakendaka kosala misala kuna ya Kibuumbu kasi bana na biso baza Baumbu te bazongisaka bana wana na Kisasa to pe na Congo ya kati bana wana pe babala na bango ba Congo po tata na bazaki mayele bazwi yo mwana bazongisi yo bapesi yo lettre o kende na mbo place boye okomona tata mwasi na azalaka kuna mama na yo azalaka koko na yo azalaka kuna pesa ye mukanda onzoka na mukanda na babike mwana oyo azonga lisusu te soki akokisi 16 ans bobalisa ye mwasi ya mukongo na mboka. Allez, bana wana bayaka bamataka masuwa bayaka bandeko na bango bazwa ntango wana poste ezali kosala makambo ezalaki bato na tele ezalaki et le maximum ba Congo bazali kosala na Onatra. Alors batata wana bakendaka wana bazalaki kozwa batata ba Congo bazali kozala na masuwa ya Onatra bazali kopesa bango bana bazali koconfier bango bana wana na secret. Allez, bapesi bango ba lettre bana batata na siko ba Congo bazosala na masuwa bayebaka place ni bakomema bana wana. Alors bazali kopesa bango na mabota oyo esengelaki surtout mingi na kan Onatra na barumbu kuna na kan Onatra batata ba Congo bakipaka kan wana nyonso tu wana
nazolo bango parce que ngai tata na ngai ayaka pe ndenge wana pe akolaka na barumbu abetaka pe bale na barumbu mais ye ayaka na âge ya 14 ans. Donc ntango baye babalisi bango bamemi bango na balettre bango bayaka nango bakomelaka bango ke bana bubizi bakwedisa bayaya bakongo bakomeli bango ke bakwedisa bakwedisa kabali vutuka diaka kongo bakwedisa bayaya bakongo bafila kumavata meto donc batindaka bango na bamboka bake kokontinue kotanga kuna bayekoli kikongo kuna bakontinue baétude na bango kuna après ntango bakosika ba 16 à 17 babalisaka bango mbambango mwasi kaka komona na liboso babalisaka bango alors babotaka bana yango biso bamosusu toza donc parce que bakoko na biso na bataka tellement mayele batata bakongo kosakana bango te mayele kosakana te donc bamisusu mpe bana mosusu batikalaka kuna oyo batikalaka kuna baza lisusu babena kongo te parce que babungisa baluvila na bango surtout bayaya oyo moni bayaya mosusu mpe bakolaka kuna bana na bango bakolaka kuna babotaka mpe na bangala alors bangala wana sikoyo bana wana sikoyo batikalaka bana bangala mingi babunga nzela mosusu bayaka bakozanaki ngabwa mais bazalaki trop bangala et tout cela mingi babunga nzela kasi mingi mpe bazalaki récupéré lokola batata na biso batata ya bato ebele batata ndungunu bazalaki ebele moni bakongo bapesa bango bata ndungunu bavanda na babala so lelo okendaki mbatieke oluka kuna komona bango nayebi ndeko na nga moko azala na swedi kuna ndeko na nga moko azala na swedi tata na bango komone ndungunu na bandungunu bata ndungunu bazali batata ndandani mwe bakombo bapesa bango bakombo moko kaka ya bokoko na biso oyo soki okenda bunda kongo oyeba bakombo wana ndungunu elakisi nini ndandani elakisi nini donc bakombo bapesaka bango yangwana bambuta ntete bato bayebaka na njeli mbuta tekasala eza bamuta wana bautaka na likolo kuna babotama kuna bongo bayaka tekasala sokolandi kombo wana oyeba ntina nango mbuta ntete mbuta ndungunu mbuta ndandani okomona donc okoyeba bato wana donc na yango bandeko kolobake bena kongo eza banoire nyonso esika epuis moto yango apesi ndakisa so oke na guadeloupe omona moto moko azolobaki yombe kuna aza bena bato nyonso bakenda na baguadeloupe so de bakongo c'est normal oyoka moto azolobaki yombe so moto alobaki yombe donc aza mokongo donc bokendaka na bato na bafausseté te boya kobebisa histoire boya kobebisa culture de tout un peuple donc eza malamu te na yango bandeko nzembo oyo elobi ke donc nayaki kovuluza kongo donc bakuvuluza kinkoleki ya kongo mvita atolanda sikoyo toyoka alobaki mvita bitumba sikoyo tolanda sikoyo kinkole kiadi ya Kongo mawa ya Kongo namoni yango nanga na ye na epoque oyo pona kobungisa pona kobomba ntima miakanda ya Kongo pona kobatela kobongisa mitema pona kolembisa mitema bomba ntima ya kobomba tende bokanisa non omoni mutu oyo azuko mitungisa tangu yo ye maloba kitoko pona kotelemisa ye kopesa ye espoir donc yango na oye kobomba ntima na ye donc yango na bandeko na tangi awa donc Lebu Congo autrement dit Ndila Congo égale la voix Congo yango na bandeko ngai na yaka na bundu ya Congo après kotaka mayala ma Congo donc bundu ya mayala ya solo bongo pena pa ya longa congolais mwanda semi pour na retrouver qui ya solo bongo pena lutte ezalaki noble alors na bundu ya Congo tango tomoni bundu ya Congo bakomi kokanga biso ko sala boyo bo pona bo sala religion bien bo sala nini batu misusu oyo lokola bato ya politique ya Congo balingaki te bundu ya Congo ezala na politique na kati donc bango tango baza ba ignorant ba éviter que religion etambolaka tango nyonso na politique alors comme bazaki ba ignorant bakabolaki alors esengelaki siko ko se plier na volonté na bango po ete to kokaka musala na biso oyo ya kuvuluza kanda ya Congo na yango na mutu lokola maître Fula Matingu les grands conseillers politiques ya Nemwanda Nsemi azwaki solo bongo ya makanisi ya kosala bundu ya mayala
yango wana asalaki el ya mayala na kati ya nzila Congo parce que nzila Congo na eza ndenge wana na kati ya nzila Congo okuta bundu ya Kinabi donc religion Congo okokuta mayala makongo okokuta na kimasayo makongo donc nyonso wana eza na kati ya trône moko oyo babengi nzila Congo na kati ya nzila Congo oya kobimisa bundu ya Kinabi donc bundu ya Congo oya kobimisa marge bundu ya Congo esangisi nyonso misatu me bundu ya Kinabi ezali toza na bundu ya mazayu na bundu ya mayala na kati wana alors yango wana Nefula Matingu ayaki kosala bundu ya mayala donc na longia Congo nde makandala ne mwanda nsemi donc le fondateur ya bundu ya mayala ezali Nefula Matingu ye mutu organizango ye mutu achiba statut makamutu en place et tout asilisi musala na ye après toke ake nango susu na luyalu ake ko bongisa makambo nyonso ti toyi kozwa agrément ya bundu ya mayala ya solo bongo pena yambo te bakanga longi na 2017 ezalaki toujours secrétaire du parti politique ya bundu ya mayala ezalaki Nefula Matingu na mikakatano oyo ekotaki na parti politique na ndenge ya bokangami ya longia Congo nde makandala nde mwana nsemi ya solo bongo pena tozwaka batu lolenge na ndenge entre temps longia Congo zwaki mwasi oyo tozala kobenga ya Lubondo akomi mwasi na ye pe abalaki ye coutumièrement ma pas légitimement dans la mission de l'état tout ça mais coutumièrement alors kobala longia Congo abalaki mwasi wana mindondo ekotaka na bundu ya Congo na bundu ya mayala po bazwi batu na recommandation ya Lubondo bazwi batu ebele oyo bazalaki na notion na bundu ya Congo te oyo en tout cas baza na malongi te ya bundu ya Congo atie bango na mayala alors batu wana baye na ba vision na bango na ndenge na bango na ndenge ya politique oyo ya terre oyo ya mokili oyo ya se parce que na bundu ya Congo lukuta ezalaka te donc so oye na bundu ya Congo bakosaka te bayebisaka peuple likambo ndenge ezali yango boko remarquer ne longia Congo ne makanda ne mwana nsemi azalaki constant na ba parole na ye toujours lit ezalaki moko kasi tango ya solo bongo pena ya Lubondo mwasi wana azwi akotisi batu balongoli batu mususu oyo bazalaki ya solo bongo pena digne ya musala na bango baekarte bango wana longi aza toujours na maki alors longi Congo l'empli de sagesse alobaki non botika makambo de salama parce que ye azalaki na place ya pasi azalaki pe na mwa position na kintsoni mwa faiblesse azalaki na likambo ya koloba te atikaki apesaki conseil toza na bakongole to ya baconseil makambo ebele bongo na bongo alors Nefula Matingu avandaki kimia alobi ete ya solo bongo mpenza lokola longi akomi ndenge wana tozela congrès ekoya ntango longi akoya ya solo bongo mpenza Nefula Matingu abundi tina suka mpona ozongisa longi na nzela alors ntango mikanda nyonso ebongi ekomi kimia ifale mikanda wana ebima po basinye makambo nyonso to esila po Nefula Matingu akende kozwa longi epai azalaki abimisa ye digne d'un enfant fils du pays kobanda epai azalaki ti na Kinshasa donc na Pumbu parce que biso toganzaki makambo wana ezalaki bongo kozwa epai azalaki po abanda tozongisa ye na Congo central na ndenge na biso po tobandela ye sikoyo kuna penda na pemba na mbu wa Kalunga donc na Océan Atlantique kuna abanda kuna makambo na ye nyonso tina kisasa nzembo kutu esalamaki ndenge toyambela longi ya Congo butuni mutano sotu keba luzaya salaki nzembo wana longi wizili longi nzembo ne komamaki deya tobongisa ye makambo nyonso kasi batu ya vilu oyo bakotaki na BDM pa bundu ya Congo BDM batu ya vilu alors batu wana mingi basala na renseignement bazalaki batu basala na renseignement toyebi mwasi ya longi ya Congo ya Lubondo enfin tolobaka mwasi na ye parce que mwasi na ye ya sekimina Congo
Alors tout le bagage moi c'est alors mwasi wana ya Lubondo a zalaki déjà na aner azalaki na aner donc azalaki na ba renseignement tout makambo tout. Alors mutu moko azalaki na longia Kongo pa azalaki ba pesa information que kala mingi te longi tozoya kozwa ye tozongisa na ndako na ye. Alors mutu wana o azalaki na longia Kongo na zamba kuna a commis information pa longia Kongo te mais a quelle information et pas y mosusu. Alors tant que batona ba mon information qui est pas mosusu ba sali mayele ya mabe ya vilu vilu ba précédé ba ke pa olenga koi ba ke koloba ke non boye ti bo monaki longia Kongo abimaki na ndenge na bango ba kambiki la voix officielle ya bureau oyo ezalaki cabinet ya Nefula Matingu oyo asalaki ba démarche nyonso pour longia Kongo abima ntango basali ndenge wana abimisi longi nde bomonaki longi abimaki ndenge wana azalaki na position ya faiblesse mpona konégocier makambo mosusu yango bomoni ndenge abimaki. Et alors ntango abimi elekaki ndenge nini eye koleka ke longi aza na position faiblesse mpo bango soi-disant olenga nkoi banani tout ça bapesi ye liberté wana avandi na ndako na ye. Alors bamakambo ne mosusu ezalaki kotambola ndenge esengelaki te. Alors il fallait manifester les sous bino boyebi la politique comment ça fonctionne. Pour vendre mon élio fallait taper pour oyokana pour bachayoka. Alors comme tu déjà monaki déjà position oyo batu mususu bazaki na kobondela ba poste o bazana lu Congo en kaka lelo donc ba secrétaire ba vice-président ba nani o nyoso tu bazawana batu ya mwasi wana ya Lubondo bango nde sikoyo basali en sorte que longi azala na otage na maboko na bango bazoko bangisa bazoko sala et tout moyen batu ya solo ya longi bapusa na pembene ezate. Alors longi ndenge azana wana aza sage et puis azana conscience na ye malgré o bako loba non longi ayebi ke bato azana bango wana ayebi bango baza banani parce que aloba rango ayebi bango baza banani. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Sage qu'il est azui moni bato yo on a lobi Nefula Matingu na donc na comité de crise basala ki wana asali nini a révoquer bango. Tant a révoqué bango alubina bango ba diaboliser bango na bato bazaki na entourage wana tout ça ya kaka o bazolinga te bango bakusana. Alors alubina bango baza kabu dia kanku. Alors kabu dia kanku yinko banini bon na bato bazana mateya bazana malongi bayebi kabu dia kanku soki elekisi nini tokoki koutiliza ngo na deux faces. Kabu dia kanku pa mususu elobi bato oyo bazoko tya bato minyololo batika na kinkole epai mosusu elobi bato bazoko tani na kanku donc basali mundelo bazoko tani na musala na ngai ona na français tokobenga bango ba conservateur. Donc bato wana bazobenga kabu da kanku sagessement baza ba conservateur o longa ko ngayebi ke ata ndenge nini ata lelo songa na zate ba conservateur wana baza. Alors sage qu'il est Nefula Matingu abia longi na qualité na ngai akoki jamais kobenga ngai kabu da kanku soka benga kabu da kanku maswekamu eza na kati. Donc omona bato lokola mutamputu lusembo atie bango nyonso bakabu da kanku. Donc soki muto akota bundu ya Kongo kala muto aza na mateya muto aza penza ayebi bena bundu ya Kongo malamu ako comprendre que non ces gens-là sont des conservateurs. Alors longi a épargné bango esika yazali parce que esika yazali eza mozindo donc atiki musala na ye na batu wana ye amipesi na ye asilisi musala na ye apemi na ye mais musala na ye eza na batu wana yango wana lelo tomoni longi CNPP ne makambo elekaki ti muta ya vita nsemi na mbuta Diomi Ndongala basali nyonso longi abima pe longi abimi même kola obima lokola
bato wana ba ville wana toujours bake kozolenga nkoya olinga nkoya azomona nini sute 2 semaines ya vite abengaka ye ayambaka te yango wana kena omona yaya mutadio minongala tanga mona mutadio minongala bato wana bake ba diaboliser lisusu epai ya longi alors longi azalaka na telefone te alors yaya wana ayambaka bapele nyonso oyo eza destiné na longi même yaya vita bapekisi ya kota lisusu te makambo eza ebele tozokoloba kaka po toyebisa bino mpona nini tokomi ntina esika oyo lelo mpo bato mosusu oyo baza basympathisant ya bunduli ya Congo to ya BDM bayebi makambo ezoleka te bayebi te longi na posture nini aza alors baza tellement dessus na makambo ezoleka yango esengeli biso tomeka kolimbola mokie yango wana tozebisa bino bambuta na bayaya longi azali na kapu na ye oyo abengi kapu ya kango oyo biso bato makesa makedika makesa mansilulu makesa malunungu toyebi ke baza baconservateur kango elakisi kaka bato batie mundelu po eza na bambila mosusu mpe tolonsaka bango wana bato batie mundelu babombi masweka mo eza kuna na kapu ya kango alors mbuta fula matingo aye kosala nzila Congo alors bato misusu bazoyeba te nzila Congo eza nini nzila Congo ezali na nyonso na kati ezali kaka ke lokola topema te bamakesa bazoyoya mingi tosala nzila Congo mpo bayaka tosololaka batikalaka na moto wana ya bokongo yango wana asalaki nzila Congo alors bato tu oyo batikalaki oyo bazali lokola na comité de crise bango nyonso majorité bazali na nzila Congo na yango wana okomona ti lelo bato bakina kotala bamakesa na prison bakina kotala baveuve bango nyonso bango kaka bakina kotala bango bato wana oyo baza wana baprésident bavice président basecrétaire du parti bayebi te esika nini baveuve baza na baorphelin bakendaka mpe kotala bango te na prison tozoyoka bambuta mosusu o ngai mama na ngai azalaka na ndolo ti lelo bayaya nyonso bazalaka na ndolo tobimisa bango babima baza lisusu te bambuta wi bayaya te toyaka tolobaka solo mpo koza teke so moto azalaka na mputu ke aza na baenseignement te to ayaka kisasa te toyaka kisasa tokendaka mpe kotala totambolaka mpe baorphelin na baveuve toyebi mpa ye baza makambo nyonso wana toyebi yango alors yango bambuta ngai naza na kati ya bunduli ya Congo kasi na eteni na ngai ya BDM na longwe kobanda lelo po désordre moko eza kuna ya kosakana te nakoki komona te mwana ya ntumwa babenga na ye na lupangu awa na kolala na balabala na porte ya lupangu lokola clochard naza révolté kobanda lelo na BDM na longwe na nga nake na nga nazalaka na nga déjà membre sympathisant ya nzila Congo kasi sikoyo nakomi na nga membre effectif na nzila Congo BDM na longwe na nga bopalangana te o bundu ya Congo bokokende nango nu ndenge baporti balobaka na bandeko na songola nuka mange kanika bwe bundu ya Congo bokokende nango te soki ke kabona ndambo mibale ya lubondo na biso oyo ba conservateur kabu ya kanko tokotikala nango ngai nake na nga na nzela Congo po kuna pe nyonso eza kuna pe toza na makaba toza pe na makongo tokotengama te mikanda ya longi ya Congo mona timi tokotanga soki lokola na silisi oyo lelo tokotanga balkanisation de la RDC nakotangela bino malongi ma BDM po bomona ke ndenge botambusa BDM eza ndenge mwana te okomona longi Congo ayambi yaya wana Nyakeru ayambi ye comme Bokilo un président du parti Ntumwanzambi alobi maloba asilisi vice-président azobakisa maloba ke o longi aza penza nini po bayamba ye na mukonzi eske ezalaka
kuzoma loba ya mukonzi. Est-ce que mukonzi aloba ina siko etambuli mukino mubimba ke longi akino kotala azana posa penda azana posa penza akino kotala président. Moi sina yayaki nyoso bakoko solo basolaki. Pourquoi yo mukonzi asilisi koloba na miso ya mukonzi ozoza sous parole opesa posa ya mukonzi alobaki posa na inoso. Tu vois babiloko wana ba prérogative wana yango ne koti désordre na BDM. Parce que et pas ya mukonzi soki sa lobi asilisa kangi mutu mwa ko bakisa soli kango ezalaka te. Alors tant ils ont bakisa maloba na likolo ya mukonzi, c'est manque de respect. Siko maloba na yo wana yango na lingaki longi aloba nini? Ah non non non, je suis pas d'accord. Non, ils ont protocole. À se plier à yoki malgré lui. Alors longa Congo ne makandala ne moda semi longi na biso tout mo na biso tout nzambi oyo batinda ke yo vuluza kanda de Congo na nzembo na che tokotika yete malgré bokangi ye na otage. Tokotika yete tokeko bunda bitumba na nzila Congo pai au moins bato bazana moral ya malamu bazali. Na yango bandeko na ngai nako tata na kotanga na deuxième vidéo pona sisa mukanda nga kasi yambote to silisa esenge na biso to yoko sunzembo yo. Lusala koni muyenge ya bakulu baza na bino esika nyoso bokende ngai na tiki BDM na zona bundulia Congo mo longola na bundulia Congo ezati bundulia Congo c'est question oyo balongola na mutu te eza lokola tata na bino alobi ke yo ndongo za bolongwe mo na ngai donc fa bendo no makila nyonso alors bolongola mpeve na kati na ngapo bolongola mutu bundulia Congo naza kesa bundulia Congo peza kana zimba te oyo boya ko changa na porte na kokota te zimba za te na bundulia Congo mais na nzila Congo to kosala ba zimba kala mingi te usala bazimba makambo bato yo kosambela kuna bundulia Congo ya nzila Congo atondo yoyo usala kuna muyenga bakulu zikoti mayuma tembo dia mwanda boyo kakombola malamu tembo dia mwanda l'esprit d'ouragan oye komeka oye kofinga oye usala nini etali yo ngai tembo dia mwanda zikoti mayuma tembo dia mwanda yoyo toloka muyembo